Peuple de Dieu na pesi bino mbote na kombo na Yesu ezanga ya bino se Rebecca na ye lisusu pour na kopesa bino message o eza mokuse vraiment tika na tika mama o na maboko na Nzambe ebongo to pesa message po na linga pesa ebiki voix na ngeza mobulu na ebiki na osale fort na tombola ngo po boyo kanga malamu yawe Nzambe na pesi yo merci pour toza malamu kololo kumo ezonge pa na yo Nzambe ya Abraham ya Isaac ya Jacob Oza mobateli na biso kolo yo renouveler souffle de vie kati na biso Seigneur. Toza dignité papa to moni bolingo na yo lelo to komi o to komi lelo Seigneur. Lokumo ezonga pana Nzambo asukola kwa change ka identité ya moto. Na tiki moment na maboko na molimo mo sang tous les paraclés dispensation suka. Yonde bana ko communiquer na peuple na yo na kombo na Yesu pesa molimo discernement. Na o na ligne na transmettre Seigneur pour na libota na yo lokumo ezonge pa na yo koloba ba kolanda pambola bango pe ba ko partager papa vidéo oyo papa po ebikisa mokili ebikisa bato Nzambe pambola bango na kombo na Yesu Masiya amen. Ezanga se Rebecca nde na baki chaîne na bino ezali EVD TV EVD TV soko beti EVD TV ndoko mona ngai Rebecca azawana na photo moko ya mokebul ou cliquer ou s'abonner vraiment et ça la bien chaîne et mata pour na lokumu na Yesu Masiya message ni na yelibino message nga na yelibino ezapenda vraiment mokuse za mulaite pour ezo mulaye biso tozana biso tozaba congolais d'abord tozana Nzambe moko ngai na mona ki Nzambe abimela ngai Nzambe abimela ngambali bele na mona Nzambe mbala mingi Nzambe o biso to bondelaka nde wana Nzambe mokolo pema mokolo souffle de vie mokonza l'univers yende Nzambe pona mboka Kongo ebonga tozana posa kokota connexion na bato bakufate o bakoko na biso tokota connexion na bango po mboka na biso ebonga non oya bomaka mboka eza Nzambe oya tombolaka mboka eza Nzambe oya bongisa mboka za Nzambe azala likolo Nzambe ala likolo akala se ya mabele te akufa te oya boma Sodome aboma nini oyo ba ville ezaka Nzambe abomoy Philippe azoloba la Jésus la kisa biso tata abi oya moninga moni tata Jésus de Nazareth okato belelaka yene solution les clés ya vie na biso ye wana te na Apocalypse babise bazobenga clé ya David ye mutaza na clé ya David afongolaka bikuke oyo ekangama ne Nzamba délivrance Nzamba bimeli ngai alobi bino ba congolais bo sepela pota délivrance na bino ekoki na moni drapeau Congo ndenge telemi balobi cette fois-ci Congo va marcher oya telemi simboka na biso eza Congo na uti koloba na bino ne mission oyo ezali pasi ya kobota ya Congo pasi eloko nyonso po eza délivrance même mutu omona mutu akomo lekisa batante difficile Nzambe na ye azali wana soki abeleli Nzambe na kotelema même ba disciple na kati ya babelelaki Nzambe Nzambe atelema bi même kondima na bango eza moke Nzambe asalelaki bango au-delà foi na bango donc ina matie donc Nzambe obiso tozobelela akosala na mboka Congo tozana posa te le moindre de tous tokende ko convoquer ba mort évangéliste Roger Baka tokota nini toke traiter alliance na bato bakufa zana yebisa yo bato bakufa ne bato babomi Congo pona mboka Congo wana papa na biso akufa ki wana mokonjo akufa wana basala ba sacrifice ya mibimba oya umela sala biso soki 32 na bokonji bakundela biso bato mobimba na Congo wana oyo ngai Nzamba yebisinga na mboka Congo bosala repentance na mboka na bino parce que na mboka na bino bakunda bato mibimba bakenda sacrifice na monde des ténèbres po na mboka na bino wana makila ba innocent ezoganga na Congo futolela mawa na Nzambe biso ba chrétien po na mboka na biso Congo abitolela mawa atindi biso tolela mawa na Nzambe po na Congo Nzamba yokela biso mawa asalela biso ya kokamwa na mboka na biso Congo Nzamba lobite to contacter ba mort omona suka Sauli tonga kenda ko convoquer Samuel aza mutu ya Nzambe mais Samuel déjà kufaki mais tanke yakende ko zangisa ekimia ake ko convoquer na ndako ni na ndako nganga biso to convoquer ba mort po to kota alliance na bato bakufa po na mboka biso Kongo ebonga siko biso to yebi ko contacter ba mort te siko benga ba mort te bato bakufa siko to belela bango wapi na bandako na biso to banda osabe katasio bato bakufa non Nzamba Congo aza Nzambe ya bomoy
Zamba Congo akufa te. Tika ko memela biso esprit de mort na mboka. Tika ko bendela biso liwa isusu na mboka. Ta délivrance c'est koki. Nde tozabo toli tomona loboko nzambe na biso. Nzambe na biso ayokeli biso déjà mawa. Nzambe na biso apesi biso bezayi ba 14 to bondela kuna to lela nzambe akozongisa biso na mboka na biso. Nzambe amoni kolela na biso. Biso moto nyokwami na mboka oyo. To bondeli nzambe. Salomo aloba na biso. Ayebisa nzambe lo samba Salomo. Yo yebi Bible bien. Lo samba Salomo alobi papa. Soki peuple ne péché. Ba opinir bango tinda bango musika na mboka ba wumbu na bapaya. Mais koto ba ke kuna soki ba reconnaître mabe na bango, ba mikitisi, ba sengi yo pardon. Siko vandi kuna na kiti no na bokonzi na likolo, yo ka bango, pe limbisa masumu na bango zongisa bango na mboka na bango. Papa nde tozaka boy awa, to lelaka mana nzambe na ba pays étranger. Nzamba yo ke la biso mawa, azongisa biso na mabe na biso akangola mabele na biso. Nzambe tonto lobaka nzambe ya badina bala, nzambe ya bakimbangu, po basala makambo mutuya na mboka na biso. Ozomona. Papa biso kimba kangela biso bandoki surtout bandoki fe na bino ezoya ozomona badina bala basalela kinzamba solo tokute bikeko te bato yoka ba témoignage ba bikeko te na ba église na bango ndenge ba oyo bakomi na bikeko na kati ya église na ba pasteur minene o ngana mona ba vision ba na bikeko basambela na ba bougie ba evoka ka vraiment ba mort wana bato bino bozoke ko sanga na bango mais biso ba chrétien to ana nzambe azaka na likolo. Avandi na likolo na kiti ne ya bokonzi. Bible lobi likolo nde vandele na ye. Mabele ni atelo na ye. Aza na sa mabele te akotaki abimi na misima mikolo misato. Nde nzambe na biso obiso to bondelaka. Toza na posa bato bakufa bakenda libela te basale eloko nini na Congo. Batika nini na Congo bato bakufa wana. Batika nini na Congo. Tozo mona ba immeuble mususu etongama na bamboka oko bamako bakuti yango kokuta. Basakozi bakuta kango kokuta. Pona nini? Bato bazalaka kala basala makambo minene na bamboka na bango bakonzi na bango. Siko boye bisabiso bazambe obiso to convoquer ba o bakufa wana. Basalaka nini na Congo batikela biso ba monument nini na Congo ba immeuble nini héritage nini batikela biso na Congo kote la biso ba congolais mbongo ba congolais ba bénéficier. Loi nini batia na Congo o eza na intérêt ya ba congolais bazo bénéficier loi nini. Awa to na mboko to kuta ba loi. O même na ngai o servante na bino na lobi na ngai na mikitisi. Soko ke kuta nga na resto di Caire na ozwa ba mabe ba boîte na ngai pona makambo ezoya ko filmer na ngate kanga photo te otala servante munene boy azokanga azwa bilo na nzela na resto di Caire na za servante munene te na za humble servante na za lokola yo na za mutu te ya mutu yeso ba mapeka ndenge ni na za mutu komikitisa na kenda resto so ke kuna tongo okuta ande na ozwa ba biloko nanga to kuta ba loi o ezo sauver biso ba congolais na bamboka o mais na Congo to kuti loi moko te excuse pona makelele ferme-moi la porte. Tokuta loi moko te o ezo memela biso esengo na mboka na biso Congo o ba congolais na loi wana ba sepelaka na mboka o ba basala ba makambo baza ba individu baza ba gouverneur te ba président te baza mutu simple ma ndeti mutu atika resto na mboka o aza mutu asa na gouvernement aza kaka na mbongo ne matika etere moko boyo pe mboka o ba développer loko na ye wana ndezo sunga na ba payo ba ye na mboka o esunga biso. Mais na Congo wana bakoko wana batikeli biso nini batu wana batikela biso nini o ezo sunga ba congolais ba orphelin bakenda kobika na loi nini bo bana bitike awa ba pauvre bazo bikata na eloko biso nyonso ba pauvre tozo bikata na ba loi na bango batia na mboko siko kuna bakoko bakufa wana batikeli biso loi nini o ezo aider ba orphelin o ezo aider batu no hôpital ba pauvre hôpital ni batongela biso na mboka wana. Mboka wana nzamba zwa kotonga ngo pardon ko lukela biso makambu te to convoquer ba mort. Mboka wana nzamba zwa ko betsa bambule zo buka babikeko kobima bakise kobima bakisi na banzambe wana ndezo bima. Bakundela biso batu bakumibimba bakundela biso bikeko bakundela babwakela biso babandi babikeko na bamai bayela biso banzambe ba endi bayela biso banzambe ba mindele bayela biso banzambe ya pungu bayela biso banzambe mabe kuna eloko zo développer na Kinshasa ezaka ko bwakela batu malade ko bwakela batu mabe wana na misala bakoko na ba lakisi bango banganga ba mama mbikuri kasi bango wana bakoko bakoko na biso kasi bango wana omoni o ba Abraham basala te ba ba Isaac basala te ba Jacob basala te Bible o totanga wana totanga nzambe nini nzamba za mwindu te ngana moni nzambe za mwindu te za pembe te
Oh nzambe bokabola nzambe. Oh mokonda l'univers azali. Mokolo pema. Nzambe ni apesi batu mwindu pema. Nzambe musu apesi batu mendele pema. To mokolo pema ka mokolo moko. Mokolo okufa nana yebi. Batu mwindu baibi mokolo bango ba okufa. Po mindele baibi mokolo bango ba okufa. Non. Pema bomo esimba mina nzambe. Biso tokobele la ka nzamba bomo. O alobi cette fois-ci Congo va marcher. Congo va marcher. O ya telemi na Congo. Mboka nyonso pozo a délivrance ya nungu nungu. Ata bangu na bakote li biso bavana na territoire. Toko bange lo côté. Toko bele la nzamba bomo. Nzambe wana kusale la biso. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob aza vivant. Neye wana sobo yeba kate o nzamba kimbangu. Kimbangu azaki na nzambe mususu te. Nzambe ka moko mokonzi mo créateur de l'univers. O ya créa nyonso. Muta créa kimbangu azalaka. Aza nzambe. Nde nzambe wana tozobelela. Soki bolimbo sala biso ke o kimbangu azaki na nzambe na ye. Toke luka nzambe kimbangu te nzambe le créateur azali. O ya kelela biso papa kimbangu azalaka. Ana bomo. Nde nzambe ne tokobelela. Po papa kimbangu na biso akufa tikela biso ba prophétie zo kokisama mais mokolo pema zo ki pema na ye mokolo pema wana ne biso tozo kende ko luka na profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Tozo luka ye. Pe nzambe wana zo révéler biso makambo. Alobi que cette fois-ci Congo va marcher. Toko benga batu bakufa te. Po batu bakufa batikeli biso makila batu. O ezo ganga na mboka Congo. Ba konjoana ba bomi batu. Ba konjoana ba initier batu. Ba inosa batu. Ba servante de Dieu. Ba konju mususu ba initier bango. Ba pasteur mususu. Batu wana ba initier bango. Donc ba baby simboka wana. Na bino ba pasteur alokuta. Boko kufa. Biso nyoso to kufa mais liwana bino to kesika mo te. O bango baloba batu ba kufa. Bango ne ba kufa te batika libanga na mukili. Biso no to kufa mais to kufa liwa moko te. Liwa ba juste eza liwa bino te bozo kufa moni muto mati na cher pasteur abambani kilibi na cher wana soni boyoka soni batu nyonso na mokili oyo kaka nzambe bolata nzambe bino boza bana nzambe boza bana nzambe bayembi boyembela nzambe na bino bobimisa nzambe na bino amai bobimisa nzambe na bino nga na mona bino ne bo voyager ba voyage astral na mai na pont botanga ka livre moko so bozwi livre bobeti prière bino na bopumbwe bokei bobele na nzambe na bino botika Jésus de Nazareth chavanda kimia aza na bino te bozana ite boboya ye bobwaka ekala po ani bo distrait peuple na ye po na ni bo distrait libota na ye bayembe boyena banzemba makasi banzembo batu so bayoki yango babie nzamba azali awo me nzamba aza te bomoni te nzembo na bino epesa lobiko te ezobikisa banani banda bonda oyemba banzembo wana bodoraka nzambe nzamba kitaka na adoration nzamba kitaka na louange mirageri excuse bandiko mirageri ko koya na louange na adoration banda ko dore nzambe bo sangana bino nyonso adoration bo sangana bino nyonso louange nzamba salini na Congo nzambe basangisaka nzambe te nzambe basangisaka ye te nzambe eboko atelemi akosala na mboka na biso pwani ayoki biso mawa aza nzamba mawa azwaka ba innocent pona coupable te tosala eloko te nzamba ba innocent le véritable juste juge biso tobelela ki justice na ye yango azoya alobi na ngai ekomi tana sala différence entre ba oyanga na ba oyanga te tokomona ngo même na ba salle na ba servant tu alokuta bokoti awa nzoka biso tonopesa bino ba message bandakala bozora ba message comme biso toyebana na biso te to sambela to zwi ba message to bengi bino ba téléphone to pe bino bokena ba message wana TV o nzambala kisinga nzamba lobeli ngai lokuta boza na vérité te na monoko na bino boza na vérité te boyoka conseil te ba pasteur andeni ba servante andeni bayoka baninga conseil te ba koma boy na terrain ba yebana ba koma mapeka et surtout yo oyoka conseil te o sambusi ba pasteur makasi bo bebisi bo sali réputation ba pasteur abatu bo kotisi eni bo kaboli baninga mususu na baninga mususu bazaki na bolingo ya basala nzambe na babate pate na bango bo yena mbeli bokati batu na mitema bolongoli batu confiance baninga mususu nzoka pe bino bozana bino ka mabe botindi bango bino bokende botake biso komba yebi biso botake biso soki botake biso bango ba yeba ke biso toza mabe nzoka kaka bazaka na kati ya file na biso kopi na bino na satan bandeko na moni satan ndeka yote ya na kati église moi-même je vis les satan na vision na moni satan pena ba présenter comme pasteur yote en église satan na masekete
Ba mwana ba satan ba faux pasteur. Diable a se karana kana bango. Na moni ser moko abengi nga leli. Abi mama. Na benga pasteur oyo soki pasteur oyo yakana ba mai na ye wana na Congo wana pasteur ba mai lekaraso na chaîne wana mususu wana o chaîne sangisa satana nzambe. Nzambe basangisaka ete soko za mwana na nzambe atoza na babonete atwa na ba vite kotika na mwana na nzambe bandeko na ngai ba chaîne nini yango za mélanger bozo mona na misu me bino bokenda ko s'abonner kuna chaîne nzambe pesa publicité banganga te chaîne nzambe ezolobele sidi l'éternel bandeko jamais nganga oya vandi wana na kicho bana na nzambe ba passer bazo vanda nango na yebite seigneur o envoûtement na peuple congolais o envoûtement ni nzamba kangole la biso bino. Ce qu'on moni chaîne bandeko na ngai chaîne elobelaka ba pasteur ba yaka wana balobe makamwa nzambe bakei banganga pe bayi balobe makamwa nzambe muto wana za nzambe te pona ni ba obungisa biso bwe ba komo sala exemple nini soki nganga ko ya sa lokola ye mto ya mbanganga te mkolo chaîne invité nenda ya mbanganga non nzamba Israël aza nzambe mo aza sacré azakana zuwa mingi pe bazo bika bazo vivre bazo lala ba olamuka eza chaîne nzambe te ba pasteur pe bazo yamba wana ya nzambe te biso te to mona ki pasteur bo nazo lobandeti mbambangu na oloba parce que moni likambo wana convoquer ba mo pesinga kanda boyebi na loba doucement tikana kita molimo mosantu kanda mo pesila na lamuki na kanda ya likambo na kita na molimo mosantu ngaza boete likambo ngo elekeli ba congolais komi pe mabe ozomona mutu alinga yamba ba koloshena alinga yamba nganga masai nini invité na yamba nganga nganga esala bekatation ndenge babimisaka mbongo bandeko nanga ndenge basalaka ba miracle na bango bondoki siko po batire bato bakena bonganga après ka wana ni mission wana kana chaîne wana babengi pe mwana nzamba ye aleki ni mission na po atire bato bakepa nzambe mama souci moko munoko moko ko bimisaka malédiction te pe na bénédiction te maya bololo kana maya sukali ebima kesika moko te nzambe nanganga depuis ka bakoma yo vanda na kiti moko ya lobi na tourner ayebi na lobi na tourner non nzambe ya Eli na Baal bomona makambo esalama boyoka nezala biso te na banzambe wana ba divinité wana nzambe ke kwa ye ase musana yake nzambe na biso pa ye ase musana yake esika moko na chaîne moko no bana na nzambe bofongola misu ba chaîne mususu eza nzambe te ba chaîne mususu eza nzambe te oh nzamba kotikala nzambe soko nimeli omoni endeti ngazaki na ndumba mutalokuta moyibi parce que kindumba na sala jamais na ville kindumba na sala jamais bandeko na ngai ndeti nazwa mobala batu te na vie na nga nazwa mobala libala te na bomo na nga bandeko na linga mobala batu te kindumba na lobaka na linga ko se justifier na masumu te po nyonso ya masumu ezalo na lingi mobali na limete nazwa mobali na ville nazwa mobali wapi na matete na kana mobali na njili eza kindumba kindumba abiso to komoko lati wa maskara soza mibale misato ou bien mibale olobanga na nga ndumba te ou bien ngaso na boy oyo na 6 na ye na keswa oyo so na boy oyo na 6 na ye na keswa mususu eza kindumba pa nzambe eza kindumba eza te bandumbo bazaka na ville nde bandumba bana tarif ya masumu mususu bandumba o bazalaka na ndumba ville olongwa zemi na yo pe ndumba ka ya quartier olongwa la zemi parce que changera mibale wakana mobali moko te bando vanda na iti te olongo na oyo komina olongo na oyo komina eza kindumba yo mona loba na sala kindumba parce que na ko se justifier ba bete mambe ba justifier ka ngote liboso nzambe parce que to banga témoignage te beba Saint Esprit alobela ka bana na ye a convaincre ka bana na ye ato balate ato bota obala lisusu to za bongo nzambe esoka linga peso libala mabala bieza pa nzambe au loti sata mutu ndoto lokwa to croire na nzamba vivant que moi si na poneli yo ye wana yango ko se justifier kana mabete o ngai ndo monanga ya lo basaki ndumba ngasaki ndumba te ngani ngape na ninga mbala batuti ni mobala libala ni mosi boko te malinga ka mbai nanga azalite na mokilio banda na bota machilelo mais kindumba wana oloba yo tika izaka ya vidite na yebi vidite banda na bota mana ke sabe kindumba na vina yebi place batene makate kindumba ngana zoluba ezaki ndumba ona sai kokola na mwana muki na zola kisabatu ndi basala ke kobo ozo sala ekobo na bana mike ozo kende olingi mobali na ville na pardon na njili na mbali
na masina na mbali so apenga mbongo te nakina nga o wana openga mbongo lokoso mbongo so mbongo te nakina garçon mona lingaka na nini o échanger kuna na ozwa mbongo ezaki ndumba yango na bango yaki ndumba na wasai na ville na onga pe na ndeko linga mibali misato eza mabe na miso nzambe. C'est ça impudicité et na tarifité et impudicité. Donc répands-toi à toi na mibali chéri au koto chéri na Kishasa chéri na poto répands-toi. C'est impudicité qui ndumba yango na loba ki ndumba po yo katso o sokola ya yo non ki ndumba yango wana. Donc ya longolize bobo za ba bomi bino nyonso ba bomi wa boma ya boma 3 ngana boma ka moko bomi bandoki to bana boma bato bazana nzela na ba mulai ba bebe kutu bebe kutu ana destin na ye nzela na mulai kutu na ndoki akeko boma tata mobimba na bomi mutu tata na kuta salivi bango balie aboti mais yo mwana yo zoke boma to mususu ye wana Moïse a famille to mususu wana héritier na yo to mususu ye wana ko memelo bonheur mais yo wana ko assassiner na moi makasi yo na docteur kindoki ya wana ba kindoki nzamba kangola biso na motema wana motema ya mabe ya kindoki inconscient wa biso kutu consciente ya omona loba bongo nzamba akangolinga akangola mboka na biso alobika tolela mawana nzambe tolela mawana yekita na mboka na biso azana projet salisa biso ana likanisa sunga biso nzamba azana likanisa ya 2023 tozokota atika biso ba kongole boye susu te nzamba linga sala biso bolamu nde ba ndoki ya mboka Congo ba pasteur ba bebisi ba témoignage ba pasteur mususu bandeko ba pasteur mususu bazala bango na nzambe ba pasteur mususu batika na bango nzambe te bandeko na ngai ba pasteur mususu bana nzambe. Mais merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit rappelez eloko moko ba ye ba bebisi témoignage ba ninga mususu non so muninga ko ina mabe ba diembeli wana ko ba loko bango baza ba sato ba sokola mana sujet wana boko bomba manani to lota rabino kindoki na bino boyoka kate boyoka conseil te ba journaliste boyoka ba conseil te bande ko to benga ba ona ba téléphone to so na bango eza mama etel mama Rebecca nzamba laksingo za na basi misato alinge tamboli wana te pona moko tikala na mwasi moko baza na basi na bamboka basunga ka bango même kola libala babali mutu mususu osomona baza yango bozomona ba scandale ezo créer ezo salama mingi na bamboka yo pasteur na lali na lotu yo nkie ya basali na lali na lotu yo bato bayebi kombo bayebi oza na mwasi tie zemi mwana bato tie zemi ozo lingo longola zemi ozo sente pona nini yango na yebite loko ni bino bozo luka sexe yango bino boluka ka eza pona initiation ya bakisi na bino to kaka posa ya nzoto mwasi oyo bala azaka na nzoto ye pasa nango mwasa kala mwasa sika azalaka te obalaka avant pona nini obalaka na volonté nzambe te pona nini nini onzamba ko restaurer te na via mwasi na yo nzambe oyo sambelaka monzambe mwasi na afuna lulaka ina mona mwasi na kitoko na mona mwasi na leki basi nyonso na kitoko nzamba osalo ngolo kitoko eza parents te nini parents eza beauté akati te yubino bokomo olanda basi pona make up batali mwasi talambinga mwasi obimisi immature yomba osunga bino te ba pasteur bonyoko mamakasi bolingi kolinga basi teke aza simple bino bolingi kolinga basi ba pasteur mwasi odeanga na bima na TV to na olakisa mwasi bato bamona mwasi ye na Jezabel na mboka basi na bino balanda banzamba bapaya basi na bino baotosa nzambe te baopesa nzambe lokumu te basi na bino boteni bamemeli mboka Congo pona bapesa balobela Congo to basala eloko malamu na mboka na biso bomona basi na bino te liboso ba miroir bomona bataba zwaka te liboso ba miroir me biso mabolongo na se nzamba Congo atelema na mboka na biso Congo ata to nieti ki ba kitambala to boaki ba maquillage ba make-up eza ya biso te où est le monde kasi toza ya mokili te ça veut dire eza na bato baza ya mokili soki mokili bimisi make-up biso bana nzambe tokolanda make-up te po tozala kitoko po bamona biso balula biso tokolanda make-up te kaka mobali no nzamba opesuka mobali ndenge ozalaka eza na bamama biso baosalela nzambe boka bango te na bakombo ya nzambe ya bamibali na bango na monoko o papa Didier
papa Didier bota moi ça papa Didier alongola make-up alongola meshi baboya ye non ko se panika kate na linga na zongela biloko ande lo bete bino sera benga bi Rebecca ozonge biloko anga bi mama mokila lelo mobali ni na lingo na ba foulard et na mona na za bien na foulard non na kitoko na foulard na bien na foulard na bien na foulard to anata ko cha ba make-up wana te bana na nzambe make-up eza biso te to kimaka ba bimisi sili moko boto tie nga na mona ba sili na famille na nga batianga ba sili na butu na ndenga kindoki parce que nga na sai kolota makam na oloba na famille o botala o nzamba la kisingai botala o na ke mona na famille basala bango bandoki ba bien o ya komi ko mona mama bande ko na nga na mona na butu nzamba wala kisanga lisu moko kutu na sai ko mona lisu moko ba bambanga sili batianga sili siko na ndoto na oloba batianga sili oponga na mona kate batianga sili opona mona te nzamba bitala mama leki no etel yende mutachao sili wana po mona makamu na ete ozo mona njoka ba sili na mi bino bozo cha ba sili amisu ndeto bande ko cha ngape na ndo cha ba sili amisu so tali bien photo na nga ya TikTok o mona penda ke se Rebecca ndo cha ba sili babilo amatoi ba mesh nzamba ala tsangelo alitoy esanga solo kwa nyoka oswanga na toy ya munene na lataki esanga mabe na longoli yango bwe na ndoto to sala kabu yokwa nzambe azabwa kupakola biso mafuta to kongala to bangelo kote to na posa te to conquérir mokili nyonso balanda biso oya lingala nzambe na biso ya simple a Hollande oya linga tika la pena biloko ne lokola Jezabel lokola nganga nde na lakse bino na photo biloko lokola nganga na maboko lati ba grumete tala koto plein mitondiki ba chenete ya nga koto zaki ata bijouté na midindi kilo kwa mtu ba benda nga na kufa ozomona nzambe na biso azanzamba bomoy soko mono koto saye otosi soko po mono koto saye te otiki na yo sale la nzambe na yo bozwa ko diembe la nzambe na biso non nzambe na biso nzambe na bino te komba banzambe ya kalezaka Baal Dagon ba misusu banzambe nini yango bazaka na tanga na Bible na ba Exode wana banzambe ba Dagon banzambe ba Baal bazaki na banzambe na bango omona ba Jezabel na nzambe na bango ya Baal mais lelo mokili mobimba kaka Jésus na munoko na bango non yango bokeno pesa mutu moko demona bino moko mbo Jésus pour tromper biso non boza Jésus te mokili mobimba ekomi ya Jésus bongo sata boza wapi nzamba obimisa bino alobi ekomi tana bimisa batu oyo baza yanga na bao baza yanga ite na batu bo se déguiser bande ko eza na batu musu ba servante nde mususu ba otinda batu ba dépouiller baza ya nzambe te bango pe balongola babiloko muko musu na keko sambela bandeko na keko na bandeko pesa ser moko boyemba message na zoe bise talanga ina le karanga na TVT na ina mama TVT mais tala ba message nga na lota nzamba ko yebisanga pona nzale ko ya to somba biloko to sala boye tala nzambe makambo alakisaka ngai tala nzamba zo lakisa ndi ba beta ka golf tala nzamba bimeni nga lobi na ngabu na zo pesa ser wana ba message comme on est banana elle ye pas se débrouiller ce qui a dépouiller ce qui a dépouiller c'est nos français mon boulou bobunda na nkabo ye pa longola biloko bandeko nanga ma pesa ba message na ba chaîne minene pa le kaka mais ba message mususu ando pesa ezape bisto to na bengie na ABC mais c'est wana abenga bien mama Rebecca merci oza pinga bien na France bien ngape na za awate mena na province mais to le loto ko za na prière na biso ay ko lo batia télécharger imo ngala télécharger imo bien participer na biso na prière et vous allez bien bobo ya convaincre ngana kota na prière na bango atinga na groupe na bango ngabi problème teta la première fois na kota pe groupe bande ko na koti na groupe ser wana ba ser wana kuna babenga nzambe na baoka papa lobaki quel papa yi to sambeli ba to sambeli nzambe papa yi papa na bango yi donc papa yi papa bandi oloba papa bandi koloba papa lobi asilisi akei to sisi prière to zongi ngabi na yiko benga servante de Dieu na sambila na ya ebili solo na obeteli sikaza na pesi mbote na mama tala bisika na kende ko samba atunga yo bitambola kende susu wapi ngabite ser moko paza ala alika na télévision to tala kaye
nde abenga ki ngana kota na groupe na bango na kisambe na bango lelo abi ngabi nzambe tongo ye a se présenter te moni ngai nzambe abimelaka nga soki nzambe ayepa na nga mona ndoto ayebi ki na yebi ye deja ndenga yaka ba o baza nzambe baso bayebi deja nzambe aza mposa sutu ayebi mela mwana a présenter su parce que deya bamesani na mwana ye ayela mwana epe atiaka ye na mutuke amwana kompona wana nzambe mutayeni nga ata na ndoto ata alati ndo elongi mosusu ata alati elongi ya paster moko ya bien mpo nzambe alata bilongi ya bana na ye mais soki nzambe alati elongi ya aye kotala yo bandeko mpo nzambe ayaka kotala nga mpe physique ya na obetela bino nde elekaka nzambe soki aye kotala o na nzela mutu ndenge ayaka pa Abraham nzambe se présentaka nzambe soki abimeli yo aye kotala oyo atamba liboso akuta ye na yo obie se mutu moko alobela yo mpona nzambe nzambe azwi nzoto na ye mpo nzambe azwaka banzoto ya bato mosusu mpe alati na bomoto na moi soki yo na omona te nga na mona akose présente nzambe se présentaka a changé ta vie, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nzambe ko se présenter soit abimenga na nzela mutu abi je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Rebecca ngai na salaka. Mwana na nzambe wa yebi makambo servante de Jessica za na pesi mbote. Je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Na nzambo na salaka. Oleli mingi na nzambo na salaka. Rebecca ngai na salaka. Olingi na salani. Obandi ko solola na ye. Papa, yokelanga mawa pesa nga délivrance nazangi kimi ata ba démon ne ba traumatiser ngai ba démon bazaki ko traumatiser nga nazaki ozwa su pongi te pongi nange bebaki ko lela ma na miso ba démon ko beta na mona noko na biso ozwa fimbu bande ko na ndoto azo beta nga ba fimbu esclave na bango ba somba mama bazo nyokola ngai na bandaka ko lela na konda santé sila kimi ezalite ovanda na moi boy tremblement de terre bandi ko salama mabele banda kune bandi ko ningana poko banga bakocho molimo ko banga panique na ye 0 heure na lina banda obonde ta 0 heure nzambe na bele yake no milieu de la nuit asale langa soko lingo banda ka ko bonde la boy na ndako wana omoni banjungu ndeti fleur eza boy soko omona banjungu bandi okoya na ndako pa bajo bwa kelo biloko na balcon bandi oka porte eninga na gigigi omoni mpepe ya mbula ne porte eninga mona ba ngai wana tula musu ya zaza na kimi na bangi ko bangi ko tinga na nzoto monde ba demo bando salanga siko pona se suicide na miboma tala bato bozelanga na suicide bozwanga te ngana se suicide nza ma révélant makambo na ozala na comité na bozo diokola na se suicide lisute na zaki ko lala te mais nzambe apenga pongi a restaurenga accordenga délivrance abimisinga na ba prison na betela bino ba prison so mona ba camion zo baluka ba chaîne zo kata na ngana ndoto na zo kima bamba mbasoda ba olanda omwa ba zwinga te au moins na bimi na prison mutu na kepe na bimisi étoile na ngai be étoile bato ko la loloti emsu tata mo sino to mama leki na oto mama kulutu to noko azaka na ba nzeta fufu ebele olocho ke zo nzeta fufu na yo bimisi na maboko na yo botole nzeta fufu donc ozo ke zo étoile na yo Betoile nozo ke loko zo nzamba ko la ke boto la mbongo no pa muto zo ke ko récupérer ka sala ka ba prière récupération vie nanga étoile nanga ba salela kango ba itiliza kango wapi nzambe nazo ke ko récupérer yango nzamba ola tsanga na ndoto na monde ténèbres bandeko double nanga zala ka ba komisanga kizengi kuna na salela ka bango mbongo na tanga ka soyi kuna menga na bomoto physique alors nzambe wana sengela na duka yo fond akangola nga restaurer nga sala nga ndi akomisinga lelo ozo banga nini yoni basala yo yoni ni basala tanga nzamba okelakisanga double na yo na monde ténèbres ala kizengi Rebecca kuna kizengi ya kilombo asalela bango mbongo bakonda na ngai esclave na bango na butu prison nga na bengi mama leki na nga allo mama tala vinga nazo vivre tala esika nga nazali mama ta makambo nga na koma omona mama leki na nga na bomoto na physique ayebisinga oza esclave aux esclaves yo Rebecca yo aux esclaves mama tombo kilo comme t'as eu PV nga bien bon un esclave azaki nazaki na wenzi tona bande ko beng abengi nga tona ebisa evina nga tama kona koma ko vivre abi aux esclaves mama nini oyo mwana na yaya na eka moko fini ki batikela bino na famille yaya na bino akufa ezata kobota mwana mususu kama mwana moko lisu moko atikela bino ana passe atomboli téléphone abelelo abi mama ta makam na omona abi aux esclaves
aux esclaves, aux sirènes, aux esclaves. Et puis ça y passe. Et là, quand vous avez ils ont que ça monté manangai. Na kokasu ko to mate fonte na benga yo. Po mama nyonso asambela ka yo yebi nzambe. Loba ubonde la makasi. Mwana no tonga na passe loba ni to bonde la nzambe. To yoka nzamba lobi nini. To lukelo nzambe mwana ngai lela. Azo bisanga masumu oyo zo futa. Yo sale lo côté, mais zo futa masumu na biso ata yo moko. Na ndoto te, na bi physique. Ana bomo. Na vandi na bi non. Omoni makamu spirituel. Lobi. Omona mutu lobi nzamba yokela mutu wana mawapo anyoko mamingi na vi. Lobi nzamba pambole babite asimbikisi. Nzamba bandana batunyoso na mbongo te. Natika bana ebongo te. Nazwa telefone ngai. Nazwi mususu. Na bengi esiko calme to na komi na ndako. Na bengi telefone sonné. Na ti enregistrement. Na ndenga mabete. Na ndenge ke un jour eko sunganga. Nabi mama. Nga na bengi yo nazo expliquer ba pasi na nga ba souffrance na zo mona wana mboko na ya. Comment yo koloba na nga na les esclaves na bungite na message. Maman na nga lobi oui aux esclaves na mona yo na kati ya prison ba kanga na prison sa mabele bandiko wana ezali. Ya wana loba luka délivrance ba kanga yo wapi. Abinga na bimi nzambe na nga kangoli nga nzamba komba na bimi. Nabi na otika mwana ya na ngai te na bimi sai. Tona lingi na zwa yo babi tikae. Tikae to be ba bendio na lokolo mwana zwa ezate bakangi mabele. Donc ngai Rebecca na sa mabele. Si on a bele na nzambe o akota na sa mabele abimi. Aya ebisa mabele bien akota abimisanga. Lelo délivré. Nzambaza puissant. Jésus, il est puissant. Na mona ka Jésus, o mona likolo fongwami. Na o mona Jésus ndenge otambwa na ba disciple. Na o mona pe na ba ndeko ndenge otambwa na ba disciple ne. Na sikoto tozonganga botala Jésus to se panique biso ne to landa na se ye likolo otambwa na ba disciple ne. A ola tsanga ndinga tanga yaka ndinga za otambwa na ba disciple ndinga ndoke na ba ville na ndoke ko bikisa batu bazo ya pona lobiko. Jésus obikisa bango Nazomona, bien vraiment. Nazomona, Jésus est bon et merveilleux. Abi Rebecca lukanga na kangola yo. Mongongo ebenganga e kangolinga lelo. Yango na tana tiki na ngaba biloko nyonso nazaki ko sasaka na nango. Ne baloba ko mitiki. Non, tolongoli make-up, tolongoli mesh. Elobite tolongoli lamba. Elobite tolongoli poso nzoto. Non. Kane mututo sokola mayo kana sokola na yo na sokola na mafuta kaka na sokola na yo na sokola na pakola banini oyo ba crème ona chaka ne longi po ebongisanga elongi po na ngai ezala popo ndeti ba fromage na chaka ne longi po ebongisanga po fromage to liaka ebongisa po ezala kwa masque o ti fromage na yo tongo sokola longi po na yo zaka propre bien pété. Ezaka bongo. So on a évité loko nini komisinga salité. Pour na longoli make-up. Pour na longoli ba mèche. Dès na komi salité. Na komi bizarre. Boa lo côté ba Jezabel. Boko saba na nzambe. Yo moko mo na foulard. Yo moko na kitambala. Yoka évangile boko mi oyanango. Ya tant de la fente. Okoma bizarre. Wala pasteur ote na chair. Okoma bizarre. Kana ba robe na kitambala na mutu boko cha mibala batu ba ide mabe basi abatu basi la confiance nzamba ke la biso bien mokonza l'univers a sala biso bien nzamba za mutu aza les grands décorateurs a décora biso bien donc yo bino boko mona ko bima na naturel osomba lipa naturalité OK lotika bana na classe naturalité okoti na place otchaba na table na wana na douche otchaba ba maquillage oyika papa na oketika mwana classe papa na osomba mai na kwa papa obi makatane longi nzamba sala ote likambo ngo eza nini nzamba kelo mabe wa mutema mabe nzamba sala bino mabe obolingi su naturel te ndeti ngabo naturel na kitambala nde la robe na ngabo na tie sandale na kende na Château Rouge te batu ba omona nga nazuki talatala 3 couches, 4 couches. Nga wana na peli nga de na laksa bino na ba photo me ba laksa bino bien. Nga
akei naza kuna te totiki tia soko otia bible lobi azosala malamu asala oyo asala mabe asala soki vérité na ekomeli yo te baforosaka te malembe toutes les choses à son temps nzambe biso tozosambela soki eza nzambe moko oyo osambelaka ya un jour nga mpe ezalaki na mokolo nalakisa bino foto moko nayoka pa mama Adeline no émission ndenge banda kolakisa ko bato batika biloko wana natikaki nazongeli mais navandi na bieza na suka te to nzambe azobisa tika oteka bameshe nzambe azobisanga tika nazongelaki eza bato mibale bayebinga nazongelaki pendaki natumba kutu bameshe nyonso nakendaki kozwa bameshe baperiki mibale oyo natekela moninga na nga nabipesaka na ode periki yoka mpe ya fo bimata mwa propre mutu mpa mono propre nazongelaki mais eza eloko lisusu deya nakabwana nango nakokoka ngo lisusu te bandeko ya ngai oyo nakokoka yanga meshe na ngai makeup na ngai kitambala na ngai nde nalati boye nde esanga bajare nde bien nakangi yango mpe kitoko propre boye oyo lobi paster moko abi bofundikaka kaka papa biso fasilo bofindikaka bakitambala ta mosu yango ebimisa biso bizarre so tokangi bien boye esala biso jare toza na posa to convoquer bato bakufa te mpona Congo nzambe ya Congo aza na bomoi oyo ye alobi tose repentir tolela mawa na nzambe na makila banyonso ekoya na mabele bandoki nyonso baza na Congo bazodondwa bakokotela biso nouveau Congo te bandeko bato ebele bakokufa na bango tokota nouveau Congo tolia kitoko bandundo tolia ko bakatela biso batela biso na bakongete matembele basala te wana olie nzete tikali yo na munoko tolia matembele na biso kitoko wana oyo taka wana nzambe apesa biso Ezekiel 36 na pesa bino ngo Exode Psaume 14 na ba verset musu na pesa bino wana na musu na oyo bakisa bino to na oyo loba makambo musu a Congo donc nzambe na biso ana makambo osala mpona mboka na biso akobimisa biloko mboka na biso mpe kotongama tozala bien lobi biso baoyo tozala bien tokota nouveau Congo tozala bien nzambe aloba na nga ata guerre ye ata famine ye Rebeka kokima te kokende Congo te bino bobima na ero na moma oyo nga na obimisa bino donc bato baokima na Congo soki bango mais eza na bato oke nzambe moko aboyela bango babima te tozalaka na mboko malgré bevenema wana yango tozomisa biso baprovision koto mpe tozala nango na bamai na babiloko ya kolia tozala nango mpona ni to bagere wana ekoya tokobika panike ekozala namoni bato bazokima na tous les sens tozomona bavision servante de Dieu on a sambelaka na ye ngai msu na mona msu likam na ndoto ya mona vision ya za rapena na do vision makasi so mutu aza nango fo ndima ye anango makasi par rapport na oyo ngai donc ye pe na mona susu clair makasi ala oyo komona mama Rebeka na moni boye na moni tozokima na babougie tout temps tozokima na mwinde tozokima wana na babougie po bato apesi babougie bamona ta nzela donc molili makasi guerre bitumba eye makasi ngape na lotaki yango donc tosololaka o muninga yebisi yo eza muninga lobi na nzambe na ya lakisi e poza nzamba bomo soki omoni soki omoni te muninga moni alobi mama Rebeka ngata la vision na moni tala nzambe ye lobi nga boye yo lokozo leka na télévision loba yango oui na oya pe na lobi soka lingi na tanga kombo na otanga kombo na ki servante est tel tala makambo nzamba la kisi pona Congo mais ya leka na télévision te comme ngana lekaka yango na meme bino bana nzambe bo sambela pona yango mais biso to la soto ye na oto komi nzamba la kisi ngai nzamba la kisinga me makambo su bolobaka eza bino te eza oyo to bana opesa bino kala na yo pasteur oyo lobaki na Congo wana papa elonga yo loba na biso kimbango aza na prison ya Lola nzamba tali so aza na prison ya Lola place wana okosaki fo bolobaka oyo eza vérité te bolobaka te funa bongisa ngona ko tika ngo boye te leka boye ngana sambeli nzambe tango yo pesaki émission ne leka kale po moma nando leka te na télévision lokwa na eko leka lelo nyonso nzamba lobana ko bima bo olobaki o papa Kimbangu aza na prison akota Lola me ana prison nzamba la kisayo yako bongisa loko wana Kimbangu ana prison te na Lola te parce que yo lobi pona ni papa Kimbangu aza na prison parce que awa bakomise nzambe na mokili bakoma kodore etaki Dieu bakomise nzambe yene nzamba bakimbangiste yango na nzambe koma partage ka gloire na ina mutu te aza Dieu jaloux yango atie na prison Lola okosi parce que Bible oyo simbi Bible lobi nini mutu na mutu akobuka selo ba œuvre na ye oyo asali papa Kimbangu tango azalaki asaleli nzambe na ye asalaki kimbangiste te atamboli na nzambe na ye ndenge atambolaki na nga na kutu na moins de 35 ans na za viva te na sera Kimbangu
mais asalelaki nzambe na époque na ye asaleli nzambe na ye akufi. Samuel akufi, Moïse akufi, papa Kimbangu akufi. Soki nga Rebeka na bi nzambe na ngaza Kimbangu, Kimbangu te muta yebisi nga ke nga na komi nzambe na yo po de akufa. Nga na mwa muke lelo na botami na viva na époque na ete. Soki na komi kodore na komi si nzambe na nga, Kimbangu yonde nzambe na ngai, papa Kimbangu yonde mobikisi na ngai, papa Kimbangu yonde sauveur a vie na ngai. Kimbangu te muta yebisi nga na invoke. Yango moni papa nzamba zo yebisa nga lobi eza bongo nde bozo cha bozo boma boyokani na nga na bakoko na bino. Bato yango moni Saul tonga ke invoquer Samuel alobi ozo déranger nga na lieu de repos. Bato ande ba déranger Kimbangu. Ba déranger Kimbangu. Kimbangu atike lo côté comme kiye aza nzambe. Na testament moko ta komaki nga na zaka nzambe na bino bato mwindo. Atika testament mon côté. Bible totangaka ezaka Bible moko biso ne sotoza na bato mwindo na bato pembe. Totangaka Bible moko. Nzambe aza nzambe mokonza l'univers atikeli nzambe c'est lui le créateur. Afutaka batu selo ba œuvre na bango basali na se na moi. Okofuta okobuka oyo lonaki. O mutu asali balama kozwa récompense na ye couronne na ye selo misala na ya sali na se na moi. O ya sali mission na ye sili ndenge Jésus mission na silaki. Ozomona. Ya kufa c'est quoi? Aloba na Philippe o amoninga moni papa. Papa c'est lui le Dieu des pères. Toto tanga kanza mais dans la Bible zoba Israël nga nzambe na bino mona zoya. Oya ya ki c'est lui Jésus. Azwa ki nzoto Jésus. Nzamba za misa tote. Nzamba misa tote. Et loko wana tanga na Bible bien, yako bongisa ngo. Bolo baka obomoni bolo bakate. Psaume 32. Tanga ngo bien. Nzamba lobi tolobi. Nzamba lobi façon tozo lukela mbongo. Ekomi mabe. Tokoma luka mbona mitwa bato. Fwa ko finga pasteur a bato. Po batu batala yo. Po yo yebana. Comme sous pasteur wana zo lela. Aza ya nzamba zo lelela nzambe na ye. Yo koto yo. O finge batu ba yini ye. Bo mélanger. Mais bobo ikoloba oya ba vrai. Nzamba lakisa bino ka bata mabe. Ya malama lakisa bino te. Bo zo bana na nzambe bo bungisa bango kaka boy. Bato musu bo bebisi ba témoignage na bango baza ya nzambe. Merci Saint-Esprit molimo mosata zongi singa so loko na pesela ki merci wana boyebi wana nzamba talisa nini ba passer mususu ba renosa o bibile makamba papa o ebima wana za na munduki ana munduki. Excuse moi vraiment na ki comprendre excuse pona on loba liboso na mino na comprendre fo ebima mabebo limbisanga papa batu ba pasteur ebele ba na minduki. Ba pasteur ebela nduki za sonza mapesi nga kombo na baona otanga ngo. Ngo kuto na olobeza nzamba la kisenga ite. Frère wa uti ko kufa wana. Azai ko tambola na nani oyo pasteur azolo bato convoquer ba kufi. Ozaka na munduki chi. Yo po na munduki. Baninga so bana minduki. Yo po na arme na ndaku na yo za na pistolet. Yo po na munduki. Ya yo munduki baloba te yo kedo loba minduki ya baninga. Oba passer ba komana ba arme. Pona ko etimide bato ba osala ba mape yo poza na munduki un pasteur o kamone na bi makam na yo bino to e makam na bino parce que bato bozana bango to yebi to zana bango to e makam na bino bien yo poza na munduki bitumbetele mela na nzela na prince bakanga yo so bo swana na voiture na muninga na okande botuta na ba chauffeur ozaki na frère moko na kati ya camion akufa na ye mo bimi pou obandi ko tomboka bo bunda na ye yo pasteur o bunda na ye o saini o tomboki ye pa tomboki o koti bo zo arme na kati ya voiture na yo yo potambola na arme kulu na pasteur yo potambola na arme nga na ye koloba oyo esidi l'Éternel nzambe alobi to convoquer ba morte to robele na nzambe na biso azana bomoi aokangola mboka Kongo bino pe bozana minduki botika ko bimisa batu mususu oyo bazana ngo bino nde bozangi non bino pe bozana ngo boza pe na minduki excuse bino pe bwana minduki bino pe bwana basi ebele o bango bazana bazaki na bango ba trompa basi na bango kutu bango ba salango publiquement mais bino bolongola bana batu bazemi na cachette bolongola basi bazemi na cachette bozolia bambonga batu na poto
na ndenga mabe na ndenga escroquerie bozokosa biso koto bolambi batu bien njoka bolinga ba conseil te nzamba alobi basi na bino balukaka ye te basi ba pasteur bosambela ba mama pasteur bobondela makasi pona pe mibali na bino nzamba alobi ba mama pasteur bosambela kate ya boluli make up bolanda témoignage ya voici l'homme bomoni mwasi na ye alembi mobali na lembi alinga kufa na ye alembi mais mwasi alobi yo kolemba te okufa te parce que bato basali yo confiance otika baona nani boyoka témoignage neti bolanda ba témoignage te mwasi na alobi okokufa te mwasi na ya telemi azosambela mobali abi nazwi mpe makasi na benda nini nalali na mbeto abinga pe na monika mama zobondela ye moko nga pe na misalisi makasi na pusi na bandi na tenga na lali na mbeto na bandi obondela bolanda témoignage nete bolanda témoignage bomona mwasi na ndenga temaki na losambo nenga boya ki liwa mbai na be okufa te bato basala o confiance po baloba nini ki ozana nzambe ya bikeko babundisa ki nga na nzambe alakisa kinga ba chef coutumier na mboka na biso pe babundisa ki pona nini ayaki na evangelini oyo évangile ya babuki bikeko na butu bato baba na kobuka banzamba bikeko babuki bikeko wana nde lukela ye ataki ne wuta na babuki bikeko po bango balingi banzamba bikeko na beglise na bona moni pasteur munene komone bani na ki na kana i baute ko sa ba débat moko a série moko a webimaka ba 2020 ba 2019 komone bani na kana i a pasteur munene parmi ba grand ba benga ba grand isuki na a en na a ibani na ki na kati église nena ki tale keko zama otali sangatala bikeko l'église basimbi ba bougie ba mvuta bana na nzambe ko basimbi bougie bo bazotanga kombo na bazo sala ngolo ko écatation sko ba pasteur wana ba koma na bikeko ye na nzambe ba buki bikeko prière au milieu de la nuit to buka bikeko to renverser ba nzamba baal to boka ba nzamba famille to bima batu bisiko baloba to bima batu te batombokeli batu nyonso te ba bandoki batu nyonso te ba na kisi bandeko biso pe to kota na vana bango wana ba pasteur wana minene ba na kisi bango nyonso te oya mikeo to lobo ba yaki ko dénoncer bomoni bisika ba osuka bomoni ne ba osuka ba komo bima bango mo pe na ba poisa a dénoncer baninga ba bandoki to landi ye biso nyonso to landa kiyo le moindre de tous évangile c'est Roger Baka yo te biso la kisi biso banzambe ba pasteur wana ba bandoki biso to bi oui ba bandoki to ndimeli nzambe na yo to yabwe papa yo komo na biso to benga isusu batu bakufa to convoquer ba mort to kota contact na ba banzambe ya Congo bato traiter na bango papa répands-toi olingaka conseil te papa na ngai olingaka te ba peso conseil yo so ekomika era conseil oboyaka pe après so tindeli mutu maloba yebisa ye abenga ngate pona buzoba wana okay wana kandingi papa nango fungula ka misu oyaluka ngana bengi yo nazwi révélation moko na pesa yo okatio savana na nzela ti lelo révélation no boya kuzwango révélation na lotaki ba bougie ekoti na IFC comme yo boya ba yebisa yo ba bougie ekoti na IFC ko boya conseil te baloba nini boya kana makam na privé na télévision po bo salir baninga po ani bobenga ba na privé te ba boya kana bango les le monde a habité solo la bien mais aboya na pese message nana nzela nana tante nako benga yo nako rappeler yo abenga raté dans la révélation nazuya bimisa ba bougie o ekoti na IFC ba bougie biso to ba somba eza pona ne molile ozala na mokili to kimata ba mbango na bougie to monata lumière eza ba bougie o te écatation o ekoti na IFC eza ya ba bougie kindoki nde na moni pe na moni yo fuka mina mutu moko
oyo nzamba lobaki aza ya yete yo po loba aza ya yete bokomi bino mibale bofukami esika moko nzamba otaisanga tala mutu afukami na ngabi mutu abongola motema wapi aserepanta wapi nabengi yo papa na ngai nayebi yo papa namoni yo na stati na yo otie frère moko wana adoration eza kitoko nzembo na ye aza muluba nayebisaki yo otie nzembo na yo wana bana na nzambe bakolanda ye po bamoni ye pa na yo mais frère wana aza na kisi namoni ye ndenge aosala voyage astral ndenge basalaka bavoyage bakendaka na banzambe wana na lumière bandeko lumière moko eparaître comme ça likolo dans l'espace bango baa na mai na pont batelemi baotanga balivre na bao bazolimwa baomata baokota na monde astral wana na ndenge wana lumière namoni nzambe atalisi nga baza ya ye te batika ye nzela bafa prodige bakima ye papa yo tie nzembo na ye wana mazaka ya nzambe te mpo wani yo tie oyoki te bokomisiko wana pena kutuko yo surtout so bayebi soka moto aza mabe yo ndo oza na ye mpo lakisa penke nga nayoka te nga te nga so nasali kama mabe ou bien na bimise loko moko boka na vitesse nde toza bato ya ba être mais tosalaka berere toza pe bato nzamba lobeli mwana na ye servante na ye ke msusu nzamba lakse ko yo ko occasion to ko se onyo so na biza nzamba na oloba na exemple ke nzamba lobeli mwana ye rebeke loko yo lobaki wana nzamba lobi repens-toi et uta ki pa na yete donc sous Satan n'a pas mpouya kabiso na ba message après message yo kasi nzambe mutalobelo nzambe te Satan faut y ba différence entre nzambe na Satan faut ça la bokese na ba révélation ya bandoto Satan n'a pas lobaka mamba lokuta nzambe pe ko sepelisa yete nzambe pa yebisi yo ke eloko wana lobi eza ya ngai te ria ko se repentir awa bango ba ya ça te nenge loko papé longa lobaki kimbango ana prison mais na kati ya lola okosa ngana bonde la nzambe nzamba bino ngabi suko soki papa kimbango asalela ki balobi po biso to ekokuta histoire kimbango nabi asalela ki yo ndenge yo lobi asalela ki yo ndenge lobi suko yo mutu wana kufa koti lufeni po batu bakomisi nzambe na sima suko ngai pende na osalelo boy papa na obanga yo suko nga na kufi na roke na kena nga na lola suko nde na kena lola boy mwana na ngalo bi mama biso azaki na nzambe asala église ya kombo mama na bango nzambe sika nga na kei wana ozungo koti nga na prison nga na saini ne nzamba iko yebisa nga non eloko wana lobeza solo te mais yo ya te ko changer eloko wana otika ngo ka ndengo otika ngo bato ba yebi mission wana ba yebi mais oza ya nzambe ozali ya nzambe mais berer to ko chakango to lobaka te okomi liboso ya micro otali minute ezana no funa bakisa makambo na kubakisa po bato ba yeba kenga na lobi te soko za na 10 minutes eza mabete 10 minutes ne ko talama na mokili mobimba 10 minutes tu ne kotala mana mokili mobimba excuse-moi ne na baki excuse 10 minutes tu ne kotala mokili mobimba mais to tika ko inventer makambu ya lokuta tika nzamba pambola bino to convoquer Jésus de Nazareth nzamba bomoy nzambo aza vivant nzambe oyo akosalela biso na mboka Congo nzambe wana pona komakelele azwa lokumu nzambe apambola bino nyonso bisika boza bolandi ngai bana na nzambe tobelela ka nzambe ya bomoy tobelela Jésus de Nazareth tobelela le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob arosalela biso mama okamo yende mokolo pema ya au revoir makelele bye.